Na bolingo na bomoko pe na kimia nde tokotombola bendele ya Congo. Mbote Kinshasa, mbote Brazzaville, mbote ba diaspora obozali partout bopesa confiance pe fidélité ya kolanda mbonda ekolo. Tikata fongola édition na biso ya mokolo lelo pour la kolisa binoke congrès extraordinaire il y a 2 jours na IDPS pour la kopesa Félix Tshisekedi Tshisekedi chance ya kosala deuxième mandat et si ebandaki avec impact na idéologie. Ndeko ya Congo mutu akosa yote ba parti na ba regroupement politique ebele wana République démocratique du Congo basi ba poni ya bango candidat na présidentielle de décembre 2023 mwana mboka Félix Tshisekedi po akumbela deuxième mandat na ye na magistrature suprême avec impact et idéologie. Et bongo na mopanzi ya IDPS Tshisekedi kuna kutu bondi belanga ke mobange na congrès extraordinaire eza kobetama dada avec mwana mboka Augustin Kabuya, secrétaire général du parti Kakapo bavandisa masolo ya Fachi Beton kitoko. Et surtout que babeta plus de 30 ans en opposition yeba ke ezan sakate po batika pouvoir oyo lelo tolobi Augustin Kabuya tope mwana buta chef de l'état ndenge babenga kaye na bakombatant IDPS bondi melanga ke malgré moi bakokoso ndenge ezalaka kaka esika bato bazali a réussir réunir tous les militants et ses partisans pour nous protéger peut conquérir le plus long possible pouvoir oyo bazanango tellement que confiance ya mokonzi ya mboka eza epai na ye boyeba ke yende akokumbela masolo oyo avec impact pe idéologie po na avenir politique ya Félix Tshisekedi na ya IDPS nenge kaka Jean-Marc Kaboun akumbelaka yango na 2018 awa boyeba ke soki kaka abeti yango mabe ekoboma avenir politique ya IDPS bondi melanga eza nango je mikendo te po et si ebaninde Fachi Betonde bapesi confiance et surtout bino moko boyebi ndenge baza ko vanter butu moi misala oyo aza kosala kutu bayebi déjà ke ata opposant moko te akolonga ye po azana bilan ya kolakisa peuple congolais eza moment oyo IDPS asekeli kosala nzela kitoko ya koluka kozala majoritaire na parlement avec 400 candidats députés nationaux sans oublier ba parti ya mike oyo eselemi kaka na idéologie ya kozwa basiège ebele na konti ya mwana mboka Félix Tshisekedi awa ndeko na ngai yo mutu oza koluka kozala candidat président tala liboso pe nsima zonga mutu po ndenge je eza kokende na eti kaka Fachi Betonde favori ya majorité ya bakongolais et surtout ke misala nde eza komonana biso mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda boyeba ke opposition républicaine bako aligné candidat moko kaka pour la présidentielle ya décembre 2023 tolanda image pe commentaire ndeko ya Congo tika na yebisa yo ke na moment oyo union sacrée aza kobongisa masolo ya mwana mboka Félix Tshisekedi comme candidat na bango la présidentielle ya ba élection ya décembre 2023 boyeba ke na ngambo ya dynamique progressiste dipo na mokuse ba uti pe kosala mobange la conférence de presse mokolo ya vendredi 27 août 2023 avec mwana mboka Constant Mutamba chef de file ya opposition républicaine avec idéologie ya ko-signaler peuple congolais que bako désigner un oiseau rare oyo a kozala candidat présidentiel pe a combattre le candidat ya union sacrée le 30 août nde bakozala la conclave pona kobimisa candidat président de république ya opposition républicaine pe bakozala batu ya yambo donc première plateforme politique ya ko déposer candidature na centrale électorale balobi ke baza na soutien ya population congolaise oyo balingi bakata masolo na ba anti-voleur bayebi ke côté finance moko kosonde ezali yango balancer collecte de fonds oyo baza kobenga yango au front politique topé mabonza politique pour le permettre candidat ya Dipro à la campagne na RDC mobimba pour la Constant Mutamba opposition républicaine a koboya ba élection te lokola balinga na bango misusu ya opposition baza déterminé ya kokende na ba élection pour le conquérir pouvoir na ba présidentielle ya décembre 2023 boyeba ke dynamique progressiste Dipro na mokuse ba aligné 406 candidats na députation nationale partout awa na RDC baza pe ba candidat na ba élection provinciale pe municipale lokola ba conseils municipaux biso bonda ekolo tobeteli bango kaka mbonda moko ya ba au cadre ya FCC aza kobeta mbonda ya mabe pour na ba élection décembre 2023
Mana Congo boyebake oyo tokoma komona awa na RDC toyebaka te soki tobenga totoloba nini surtout na ba discours ya ba politicien na biso monda eza kobetama surtout epa ya bandeko ya Front commun pour le Congo FCC na mokuse po mwana mboka maître Jean Lopepe aza kolobake opposition politique baza ko accuser président Félix Tshisekedi na Dieudonné Kamuleta président constitutionnel que baza ko préparer ba mise en place na magistrature pour na tricher na ba élection. Selon ye alobi ke ba source digne eza kolobake Félix Tshisekedi asi apesaki ba instruction claire na Kamuleta ya kobongisa mise en place ya magistrat ya sika kaka na cadre ya ba élection générale ya décembre. Kutu président constitutionnel asilisaki déjà musala yango pe eza déjà na mesa ya mokonzi ya mboka na esprit ya kozela ordonnance. Au cadre oyo ya FCC ya famille politique ya Joseph Kabila Kabange, maître Jean Lopepe alobi ke Félix aza déterminé ya kolonga majorité makasi na Assemblée nationale. Na yango na cadre ya processus électoral Tshisekedi aza ko préparer tricherie na mise en place ya magistrat na idée ya ko matérialiser fraude électorale. Ya boye biso to kosenga kaka makelele eleka mingi te libanda. Tokende ba élection moko libre, transparente pe apaisée po ba valeur ya démocratie et monana yango tobetisi kaka mbonda. Ba reporter mingi na Congo ba koma lokuta surtout à la ville province ya Kinshasa mais soki opesi confiance la mbonda école agence au reportage ya Kitoko to na image pe commentaire na sport oyo. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. ACP baza ko dénoncer acharnement contre Gentili Ngobila Mbaka pe manipulation à cours de compte na ba politicien mitema mabe to na image pe commentaire. Neko ya Congo boye ba ke mbonda mabe eza ko betama na hôtel de ville na ndenge ke cours de compte akitaki kuna pona koyeba ndenge nini mwana mboka Gentili Ngobila Mbaka asaleli misolo ya l'état. Tellement que Cour des comptes a moni ba irrégularité et ça trop na musala ya Gentili Ngobila Mbaka boyeba ke asengi na assemblée professionnelle ya Kinshasa ba sanctionner ye mais le mopazi ACP ba beleli na kobeta bondake Cour des comptes a manipulé donc baza ko dénoncer acharnement contre Gentili Ngobila Mbaka na ba politicien ya ba mitema likundu to ba mitema mabe. Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse na déclaration moko oyo eza signé et par le secrétaire général ya parti ba bimisi 12 points pour la justifier nyonso oyo Ngobila asali na oyo etali esaleli na ye na misolo ya l'état. Atako azur état ya ko présenter yango mais pona bango ba réalisation eza ebele pe eza komonana batangi biloko ya ndenge na ndenge nyonso oyo Ngobila asala lokola ndenge akomisi limete kitoko la boulevard ndenge aza kotonga zando ya sika ya 65 000 places marché ya Sipka po bongolo kauka ba ministre ya football basketball na misusu ya ndenge na ndenge pona bango ba mituni ba question ya koyeba nini vraiment ba politicien jaloux baza koluka ko déstabiliser électorat ya chef de l'état Tshisekedi likolo ya kobundisa Gentili Ngobila Mbaka dossier oyo eza à suivre eza vraiment à suivre yango biso
Betika Kambunda. Clôture la conférence jeunesse na église ambassadeur pour Christ et Selemaki Kitoko. Bonjour, image peut commenter à Wilfried Samba. Ménageant 316. Mané Congo, bondi melangaïke. Clôture la conférence jeunesse na église les ambassadeurs pour Christ et Selemaki avec un pacte de idéologie. Pendant 4 jours, matin à Kafu peu. Naba question et réponse et Selemaki avec esprit ya kolaki sa jeunesse ndenge akoki ko préparer lobi na ye. Bondi melangai ke pendant 4 jours wana ba jeune ya Kimbaseke mingi ba bénéficiaki maele kutu mingi bazwi ba engagement ya kosika mabe po na ba question na bango bazaki ba réponse oyo epesaki bango esengo mingi makasi. Tellement que 4 jours wana conférence de jeunesse elekaki kitoko boye bakela mokolo ya suka ye mokolo visionnaire église les révérends apôtres Bova Séverin abetisaki mbunda kitoko liboso ya caméra na biso po na kotalisa nyonso oyo elekalaki. C'est pour la question na yo ezali importante. Conférence oyo ezali conférence ya ko préparer jeunesse. Préparer jeunesse parce que tu as constaté que jeunesse a beaucoup plus attaché dans le monde. Même la jeunesse, où ils ont la église, a beaucoup plus attaché dans le monde, attaché dans ce qui ne donne pas la gloire à Dieu. C'est pourquoi tu as ça pour que tu réveilles attention à peuple de Dieu. Surtout, Nathan Oyasuka, Magamba Passi Ebandi, Ezakaka Ebandi. Le seul qui peut assurer avenir Nabango et à la radio, avenir Moko béni, cet homme s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Va se confier par Seigneur Jésus-Christ, Babanga Zambe, et ils vont évoluer avec la grâce de Dieu. Ngolu Nzambe za la partage Nabango, réussite Naba étude Nabango. Réussite na ba vision ba projet bazanango pour na vie na bango. Awa doko senga kaka la jeunesse ya Kimbaseke boyebake pendant 4 jours oyo bo bénéficier matin ya kitoko bozi ba réponse ya malamu par rapport ya ba question oyo e bele ko pesa ba complication ndenge nini osengeli okumela bomo ina yo lokola esali boye engagement obozi boye ba correspondant ko lisi ya Nzambe likolo eza kotala bino yango biso Betisika Kambunda. Fondation Jonathan Sangou baza ko organiser sortie officielle bango e ko sala makitoko avec impact d'idéologie bon dans le spot publicitaire oyo. Mama papa bana matete yoka sango quinoise quinois bana ya matete ana vitamine bana lokoro ba jeune fille ba papa ba maman. Oui, la fondation Jonathan Sangou vous invite à prendre part aux manifestations organisées en marge de sa sortie officielle ce samedi 2 septembre 2023 de 8h juste à 11h juste, marche de santé, de sensibilisation et d'adhésion massif. Et le dimanche 3 septembre 2023 de 15h à 18h, grande cérémonie de sortie officielle avec les invités et toutes les autorités. Nous vous appelons à venir vous adhérer massivement pour renforcer les capacités aux personnes vivant en situation difficile, les enfants et jeunes en particulier. Jeunes, okoki kozala maçon, architecte, informaticien, tout ce que vous êtes. boya ebele boya na fondation Jonathan Sangou. Ba solution nyonso o boza nango besoin. Ba o sisa ba classe bazala bandako misala te nyonso eza wana. Surtout to appelle ba maquillage, to ba make-up, coiffure, makabutu. Ya kana fondation Sangou ebengi bino za na pona formation. To toza ba jeune fille, to bengi ba jeune fille, ba papa, ba maman. Eloko bozalaki kozela yangoyo. Koma to benga fondation Jonathan Sangou na 097 82 76 398 pour participer à la cérémonie de sortie officielle. Quartier Ngoufou, numéro 28D, commune Yamatete. Référence Église Héritage des Vainqueurs. Bienvenue à tous. Si vous avez un moment autre, la page de rétrospective de la semaine, la biso soki et le kala qui
lelo na Kinshasa soki otamboli na bawenze otamboli na baentreprise otamboli esika bato basanganaka ndenge na ndenge okoyoka kombo ya likelemba ezangaka te engi koloba ke kombo wana ebanda depuis ba ancêtre na biso bato bamesaka kobeta likelemba to mpe na mokuse ristourne kasi esengeli koyeba ke leta congolais ayebi na ye makambo ya ristourne te mpo suka yango ememaka badeception ya ndenge na ndenge mingi kutu bapika bakrize ya ndenge na ndenge mpe bakota se ya mabele kutu misusu mpe bakenda baprison mpo azaka mama likelemba to mpe papa likelemba alia mbongo ya bato bekofuta ekoma pasi yango biso magazine Mbonda Ekolo tomekaki kotambola mpona koluka koyeba importance ya likelemba oyo leta ayebi te pourkui bato basala yango mingi mayele boyoka ndenge nini babetsaki mbonda bango moko eza malamu meza mpe mabe mpo ne mabe na ndenge nini mpo ntango ekomaka te soki olingi kolia ekomi mindondo okoyoka bato mosusu bapesi bato mosusu bapesi te ale eboti makelele eboti koswana eboti bitumba yango wana kosala likelemba eza malamu eza mabe malamu kutu okende kobombisa na kesi oyo baninga baza kobomba mpo sanza soki esili omemi karti na yo okia kozwa mbongo na yo nyonso mbala eya malamu biso bato osangi mbongo tosangani na baninga boye tosangani totie mwa likelemba oyo apesi moninga ale moninga azwi mwa fond abandi koteka mpe eza mabe te mpo toluka bafond le bosali likemba moninga azangai mbongo otekela sungiti esungi ye bosikosi tosala likemba totosani tobona soki odefa mbongo na fika moya kozongisa eza te tosala likemba awa tokosenga na bakongole boyebake tango bosanganaka bosanga makelemba na bino leta ayebaka te me bolukaka mpe bosilisaka yango na kimia mpo mokolo ekopesa mabe leta azali pembeni ya kotya maboko na epai ya moto akokwela infraction comme habit de confiance yango tobetika munda mpo bozala mayela awa vraiment histoire oyo etalikaka bino moko. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants mettent à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Mwana Congo esengeli koyeba ke na tango tovandaka na bandako tobotaka bana babimaka bakendaka bakelasi mais il faut tozala na mayele koyeba ngonga na bozongi na bango po bana mingi tomonaka soki babimi kelasi basanganaka groupe bakendaka kosakana kosala baje ya ndenge na ndenge tala lokola bana oyo bozali komona tozali awa na mai njili oyo mingi bamesa kobenga rivière njili mingi na quartier des bonhommes. Quartier des bonhommes awa na commune ya Matete bana oyo basilisi kelasi me baponi na bango choix ya koya kosakana na ebale oyo eboma bato ya ndenge na ndenge tala ndenge bazali kosala mapate na bango bazali kosakana me bapara kuna bayebi kaka ke bana baza na kelasi yango esali mabe makasi mpo biso magazine Mbonda Ekolo tango tokiti sur le terrain boyoka bino monde bana babeti mbonda donta bali to sisi yango tono sokola to sala bali pate to sala bali so wasimba bali yayi te ya na ngali pate ngo to sala rara to to bali ana terrain to ayo misa janto kwei so bali tritier alandi so ngeti to te okota sama bi mpandi elo ba kiseze na moto to beta bali yango ndeka to sport poto lunga basalite awa tokosenga na baparent boye bakozala prudent mpo mai oyo emelaka bakolo bakoko bana mpe bato ya ndenge na ndenge koexpose bana baya kosakana boye na bavolonté na bango eza malamu te yango
tokosenga ba parents boye bakozala angele koyeba kopesa bana matin malamu ke tango basisi kelasi bakoka ko se diriger bamona ndako pe bisika ko sakala eza ndenge na ndenge boye bape ko bimaka bana ba piscine po ekosala mwa eloko ke baza exposer na baye munene na njili awa ko ba esali mabe makasi yango biso tobetisika mbonda. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Mona Congo boye ba kembonda ya mabe eza kobetama entre FIFA na République démocratique du Congo kaka pour l'organisation ya championnat lina foot oyo Fédération internationale du football FIFA la mokuse aza komenase République démocratique du Congo na situation ya mabe ya football. Mikolo oyo eusi koleka toyebi ndenge demi-ya le 25 juillet akangaki ba membre ya comité de normalisation kono le mokuse ya Fédération congolaise de football association Fekofa la mokuse. Nyonso oyo ezala kaka pour le dossier ya décision en rapport na bozoki ya championnat national. Et salaki FIFA mabe makasi yango a rappelé ki indépendante ya fédération générale. Pour la FIFA ba association membre la bango selon statut ba jeraka bango moko makamu na bango. Donc soki mboka eza kokota makamu na bango risque ekozala ya sanctionner gravement pays wana. Ya koyeba makasi awa ezake Fekofa na ministère ya sport et loisirs oyo mwana mboka Kabulo aza kokumela masolo baza ya kobenda na kaka pona likambo ya format lina foot. Fekofa aibisi lina foot avec sa championnat avec 20 équipes oyo ekozala réparties en deux groupes de 10. Ben association des dirigeants du football du Congo ADF Kola Mokuse bango balingi lina foot asala masolo avec 26 équipes, il y a 3 groupes. Situation est sali que ministère du sport a profité kokota na kati pe assistant ba activités sportives ti ba travaux ya stade des martyrs na tata Raphaël ekosila pona batu mingi baza ko qualifier décision ya ministre Kabulo mona Kabulo ke eza motema mabe makasi mais pona lina foot masolo eza ko sala makitoko atala courant pova pona match d'ouverture des autres oyo ya ngonde eza ko bomba foot awa na République démocratique du Congo biso to kosenga kimia ekota boyokani ezala po Masola football yango nde ezalaka musu elenge ya ba Congolais yango tobetisi kaka mbunda. Na cadre ya ba préparatif pour la rentrée scolaire eza ko bongama na mois de septembre prochain
Para nyonso o azana mokumba ya kotangisa mwana akomi kobongama po mwana azwa uniforme ya malamu bakayepesaki po rentrée scolaire esalema na ndenge esengeli. Tango kamera ya magazine Mbonda ekolo ekitaki na Masina Pascal pona kotala ambiance ndenge bateki baza koteka biloko ya rentrée scolaire, bamama baleli po koteka eza te, mbongo eza te na circulation, dollar eza komata se komata, moyen ba prix ya biloko ezala stable eza te. Na micro ya magazine Mbonda ekolo yoka ndenge babetisaki Mbonda. Fume eza nanu te pona bafuti bato voma te yango koteka eza te tozoteka te po mufuma na eye te so bafuti bato toza bafuta bato po muvume ya to bato mpe koteka lo tozala ngonde ya mwana eza bien te par rapport ya dollar dollar eza likolo makasi bakliye bazomona neti biso tomatisi baprix ya basaki mais tomatisi prix ya basaki te mais à partir ya dollar ekomi déjà 10 dollars 25 000. Donc façon yo bandi la client prix na façon o client zo pese d'ailleurs moi neti yo bandi cher nzo ko bandi cher te. Tala na mois de septembre nde rentrée scolaire ekozala. Tokosenga kaka na ba parents ngonga ya kosala ba achat pour na rentrée scolaire yango yo. Kozela kaka te na vers rentrée scolaire bongo banda komituna okobanda wapi okosuka wapi. Tokosenga pe na bakonzi ya mboka bakoka kodekese ba moyen pona kofuta basali pombongo ezala na circulation pe koluka ko stabiliser to ya dollar po ba prix ya biloko ezala stable na bawenze po permettre ba parents basala rentrée scolaire na ndenge sengeli. Biso magazine Mbonda ekolo to betisi kaka Mbonda. Kimoyibi na Kinshasa ekoma lokola métier po baya ya mingi babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka ekoma musala oyo komona Moyibi famille na mobimba na babokilo pena mwasi na bana bayeba déjà ko papa na bango ke papa na bango azalaka na Moyibi partout atambolaka même na ba arrêt même na ba parking ayiba kaka yango lelo o le petit mystérieux zinga zinga koko siri ba beta ki lisolango bino moboka le petit mystérieux ndenge nini azakoloba pose bondo abeta maki babela ba parking kaka na paki se bondole Moyibi azwami na fopa tala lokuto azwi Moyibi okobeta malelo se bondole Moyibi abeta mana façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le Moyibi kao nzoka zalaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama se bondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère boulot oyo fausse la gala calcula ya ye bakate baninga na ye basijale mwasa se bondo ke boulot na bango esenga na fausse la angele po makamwa bisike sama la bulango amemel pe abukalite amemi se bondo inde na hôpital na cadre ka idéologie po ayebi ke bulango ye pesa ka waya akota stratégie ngo yo kamer kuna epa ya munganga papa docteur ezalaki bitumba entre ba voisins kasi tala ndenge basangeli pe babeti ye esali pasi makasi le petit mystérieux pe alani makamango ndenga moneli ndenge mwasa kote mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa epa koko tiri yo kandenge azopesele rapport Tiri nzela do défendre boulot et type na ye ya Kimoyibi le vieux Tiri le kola sangana toujours le vieux moko sage yo ka le vieux Tiri kasi soki mwasi andimi Kimoyibi na ye soni esili akotika lisusu te esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana bakoma kondima Kimoyibi ya mwana na bango to mobali na bango to ya bokilo na bango po bayebi ke bavivra kaka na yango balelaka na yango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala mabe kokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga ngonga yango yo luka oyo ekola mosala kosala parce ke article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa tobetisika Mbonda na caricature oyo nde toboucle complètement édition na biso ya mokolo ya lelo merci ka topesa merci na Wilfried Samba ozaki nsima ya caméra montage réalisation na maboko ya Ingrid Matetanga à l'aide de la présentation tokutami prochainement sokolo azongi te mais beaucoup de toujours s'abonner massivement la chaîne tout d'abord Mbonda école officielle P bon pèse sa biso ba sport publicitaire na bino ba activité ndenge na ndenge to collection kitoko merci kolo apambola biso o mabota na bino